IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Na Congo RDC, mais changement rien ne change. Oh, la Bible dit dans Mukana de Corinthiens 5, 17, Bible lobby kunanini, Bible lobby, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, mutu ou akobi na Christ, makamuna kala esili. Bon, c'est que changement est côté. Makambo kalezani ezali vie mutazali ko vivre nango na tango azalaki na nzambete vie ya mabe vie ya lisumu vie ya kanda vie ya binemi vie ya moyibi vie ya bilulela vie ya baposa Galatia lobiango les œuvres de la chair nezali tango tozalaki na Christ te tozali ko tambola nango mais tant awa to komi na Christ il faut to changer lolenge na biso. Il y a Efandeli, il y a Saleli. Il faut que changer mon frère. Zambazon ka changement dans la vie nabiso. Oui, avant que corps nabiso ça a changé, matériel ça a changé, financier ça a changé parce que Zam nabiso c'est lui qui est le maître de tout. Babi l'or et argent appartient à lui. Mais pourquoi manango makas? Il faut changement sur le monde. Toi tu n'as pas encore changé physiquement. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Merci, Topesi Nzambe, merci. Oya salibi songolo. To kota na banda kunabino. To kota na mitu kanabino bisika bozwami. Na kati na ba voyage, na ba masuwa. Bisika nyonso boza na ba village, bisika nyonso bozali na kati na ba région, na kati ya capitale, vraiment tika Nzambe apambola bino et bolamu na Nzambe eza na bino et vraiment ezali bakumala Nzambe bongisi na tina na bino koyoka mungongo na Nzambe na nzela ya simple mosai na Nzambe oyo Nzambe abongisi na ngonga oyo afin que boyoka ma lobanaye papa pesanga confiance ko changer chaîne na télévision na yote ko kangape télévision na yote pesanga confiance pesanga matoi pesanga motema oyoka parole de Dieu parce que Bible lobi nyon se koleka mais la parole de Dieu ne passera jamais tikana ebisa bien aimé dans le Seigneur lo mananjambo na inate ya e zonga kapambate makombi bete lo mananjambe e yakalokola mbula soki kiti et ça la moussa na ngwe police mabele et kolisi pe milona bien aimé dans le Seigneur tout le monde a soki tozana elanga ndenge tozanga bandunda tozanga bapondu parce que langa moye ka aussi et mbula tango azoya to sala musala milone bima milona ekola et c'est que la Bible dit que le bananjambe pe ndenge moko le bandana soki bimi et ce qui écoute place kauka il faut bimi ça va fruit les fruits de la foi, les fruits de la bénédiction, les fruits de la richesse. Donc il y a un djambe, des anamakoki ya kobimisa nyonso passé le djambe zanjambe. Yango David a compris qu'il na psalm 1 alobi mutu oyo azala kana maloba njambe, mutu oyo afanda kana maloba njambe, azalo kola njete oyo elona mi pene na bitima na mai. Atako elangeko ya moye kobeta makasa na yango makasa na yango pe matiti nango makokauka kate pe makokoya kate voilà à cause de la parole. Oh ndenge Bible zo bezoni ko bake mutu nyonso azana maloba na Nzambe ata bitumbe ko comme les chasseresses malédiction ko comme la mais à cause de Dieu en tout cas diable a aucun ko ça a été avec Jésus nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Tika Nzambe apambola yo nakokene musikate simbanga na sima ya maloba oyo tokobondela Nzambe pe bolamu na Nzambe ekozala liboso na yo na ngina utosambela yambo ya koyoka maloba na Nzambe to prier. Éternel Dieu des armées
na pesi merci na faveur osali susu na kota na banda kwa batu na kota na mituka batu bisika bazwami na ba voyage bisika bazwami na banjela bisika bazwami na kati ya bamboka na ba pays ya musika ya libanda pe ya pene. Seigneur Jésus tikali loba oyo et pénétrer ezesika na vie ya papa ezesika na vie ya maman na tatoliki mi apesengo. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchit. Tika vérité oyo nzambe eme mambongwana e malobiko na vie ya moko na moko na kombo la Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, thème tout ça qu'on partager awa na tongo alelo to na ngonga ozola nanga tozo partager maman na likambo ya motuya oyo koki kosimbango bien kosimbanga ngo penda bien na ngonga oyo tozo lo basir le changement mbongwana. C'est très important. Mbongwana eza eloko moko ya monene na vito na bomo ya batu. D'abord mbongwana euti nanu na nzambe. Dieu a créé toutes les choses et Dieu a sali biso batu pe asepeli biso batu to évoluer biso batu to zo changement ya ngomona ka mutu abotami bébé sima kobota ma bébé et mutu akomi konguluma sima konguluma abandi kotelema sima kotelema abandi kotambola et Paul azaki na raison abi de fois tozaki lo ba bébé tozaki komela miliki tozaki ko na ba bébé tokomi komela ba poto ya de fois tokomi kolia biloko makasi pe tokomi ba mikolo. Voilà, mutu faut changer na vie na ye. Changement ezéloko nzambe asali eza pona mutu nyonso. Mutu faut évoluer, mutu faut la changer, mutu faut triompher, mutu faut avancer à kende liboso. C'est ça ce que Dieu fait et Dieu aime. Alors bien que je veux que vous prospérez à tous égards, comme prospère état de vos âmes. Talanjambe, alingi muta prospérer, alingi muta kende liboso, alingi muta réussir. Zamba alingi muta tekala na stationnement te, atikala ndenge moko te ka ndenge yo zali le lobité. Zamba alingi changement. Muta tekala lelo ndenge moko lobi, ezaka ka ye moko éternel des armées. Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yaya azale bandilité azana sukate yende bandina makamyo yende suka makamyo. Alors pour na ye mwanza changement date yatala makuya kolongola azape na makuya ko bakisa. C'est ça Dieu. Il est le Dieu tout puissant parmi les puissants. Donc au-dessus de toutes les choses, au-dessus de l'univers, lui il est au-dessus de toutes choses. Il est Dieu. Voilà. Alors le kolazan jamba tikala bongo pour nabiso batu to kotika la bongo te, il faut te vivre changement. 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 Changement c'est très important na vie na yo, na vie na papa maman na yeko bendo lelo oluka changement solo. Oluka changement solo na katia bomo na yo. Et bien na batu bakoma komona normal na makambo zo passer bango vieux zo passer bango ye eza normal ala nene kaka ali ana kaka mela asa ezolo bele loko mokote azoluka changement vie na été azoluka changement musala na été bien le même mutu alingi changement à côté le malelo akia sombi ata makala abani koteka pour vie moko boye ya mobola ezo sala ye mutu bien aimé dans le Seigneur alingi changement à côté kata mai atikala na situation za nangote mutu alingi changement ko kenda ta musika bisika ba wiki makambo yo simba mutu akei do biba takala tuzaki kokola watu kilunde bimi ba jeune frère ba longwa ba kenda tilunda ba okende lukaka changement vie na ba. C'est très important. Na yeko benda mwana moko ya Nzambe papa maman luka changement. Changement ezelo comme nene na vie na biso. Mutu a chanjaka te ba benga ke kisimbi. Mutu a chanjaka te ba benga ke elima. Oyebi kisimbi oyebi elima ndenga zalaka yaya mutu ya kaka munene miso vimba mais ya chanjaka te batu mo batale subia ezate parce que za kisimbi na ebite soki oza kisimbi parce que olingi changement te changement lo ezelo kabia yango tozo mona lelo tozo changer ba mama bazo somba ba kabelo bazo changer ba mesha ndenge na ndenge lo bazo changer ba bilamba ndenge na ndenge batu mususu atonga kindako mais lo bien modifier yango a changer couleur ya ndaku na ye a changer modèle en dakunaye parce que azolinga nini tant mutu azo changer azo appel pas mususu azo appel évolution mususu de changement de makamutu na makamususu et makamutu na histoire mususu changement longola kala mutu na histoire akala et makamutu na histoire afika. C'est ça changement.
changement na yo et comme melo histoire ya kala et comme melo histoire ya sika. Bien aimé dans le Seigneur, na ngi na ba pour toi changer mingi zaka ya fort à Seigneur te et za makasi na yo moko makasi na ngamoko parce que Nzambe au centre de tout Nzambe pesa biso déjà molimo o izana makoki ya kondima pe ya koboya ya kukanisa ndengo zawana uzana makoki ya kondima Nzambe uzama makoki ya koboya Nzambe uzama makoki ya osalela Nzambe uzama makoki ya koboya osalela Nzambe parce que uzao décider tout uzama makoki ya okanga puissance ya Nzambe donc molimo centre zo ya bo pour oboyi na yango uzana makoki pe Satan zo ya bo oboyi na ye donc Nzambe pesi biso au centre siko biso nde photo luka makasi ya ko changer ba vie na biso très important. Voilà, pour tout kende kokende na zako baboy était to changement zelo comme nene ya toujours changer bandaku toujours changer bilamba toujours changer emploi pour na komona koto ba ofutanga bien te tikana kende koto makambo esimba te tikana changer mbongo toujours salango pour na nini pour ba vie na biso évoluer ba vie na biso kende liboso to vivre bien pour Nzamba na pour ça to vivre bien. Alors bien à Jérémie 29:19 que je connais les projets que je forme pour vous, ce n'est pas les projets de malheur mais les projets de bonheur et de paix. Projet bonheur apaisé par les parents Nzambe Nzamba zo separateur yo lela yo mona passe même okili otoyeza mokili makambo batali kunya bazali Satan azali ba démon bazali bato ba mvutima bazali Satan azali bien aimé dans le Seigneur ndenge nini bien aimé dans le Seigneur to ko kende boso ce qui biso conscience c'est que vous allez pour tout changer mentalité na biso to changer lolenge na biso bien aimé dans le Seigneur ndenge to changer bilamba ndenge to changer ba makambo na biso siko nazo kende na plan spirituel mingi na côté changement wana nazo kota kaka pona biloko te na pesi d'exemple mais changement na nkolobela et ça changement spirituel bien aimé dans le Seigneur. Oui, changement faut monana na peuple de Dieu na basali ya Nzambe na bana na Nzambe changement monana na Congo RDC bazo sambelebele mais changement ezate rien ne change. Oh, la Bible dit dans Mukana 2 Corinthiens 5:17 ko kotangango. Bible lobi kunani dit Bible lobi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui. Mutu o akobi na Christ, makamu na kala esili. Bomo yesi c'est que changement ekoti. Makambo kalezani ezali vie mutu azali ko vivre nango na tango azalaki na Nzambe te vie ya mabe vie ya lisumu vie ya kanda vie ya binemi vie ya moyibi vie ya bilulela vie ya baposa Galatia lobiango les œuvres de la chair nezali tango tozalaki na Christ te tozali kotambola nango mais tant awa tokomi na Christ il faut to changer lolenge na biso. Il y a efandeli, il y a esaleli. Il faut que changer mon frère. Nzamba zo luka changement na ya ba vie na biso. Oui, avant que corps na biso ça a changé, matériel ça a changé, financier ça a changé parce que Nzamba la biso c'est lui qui est le maître de tout. Babi l'or et argent appartient à lui, mais pourquoi manango makasi? Il faut changement sur le monana. Toi tu n'as pas encore changé physiquement. Comment Nzamba tu n'as pas encore changé spirituellement. Comment Nzambe akoki kokota lisusu na changement biloko na yo. Bien aimé dans le Seigneur, il faut te changer to comme ba nouvelle créature. To tambola na lolenge ya malamu ya kobanga Nzambe. Ya o Nzamba lobi. Eloko to sala nga pasi. Tozokende ba église ebele biso nyonso nde tozalia. Nani azangi église? Nani azangi titre? Magire na kati ya église. Mais tala makambo ezo leka na église. Il a dit que moi pas si n'engende qu'on a vu ça yembaki habite à côté de l'église à côté mokili bien aimé dans le Seigneur na kati na église to tia na ba poison na kati na église to zo ina na binemi quelle église est-ce que c'est wana Nzamba ko kozala bien aimé dans le Seigneur non mutoyo akomi na Nzambe mutu afandi na Nzambe changement na bomo ne faut monana spirituellement changement bon mo faut na physiquement changement bon mo faut na matériellement mais ils ala batebele malgré ba sambela rien ne change bien mais Lucas changement na vie na yo d'abord il faut ça la pas liboso pour na ko Lucas changement c'est pour cela kolo akoya ko accompagner yo na nzela molimo na Nzambe ce qui sali pas kolo accompagner yo na nzela molimo na Nzambe Lucas changement Nzambe
luka changement vina yo et nzamba ko accompagner ko mona makambo so même maladie ozalaki nango ataba ndoki bakangaki yo ataba nganga bakangaki yo ataba maro bakangaki yo lokola molimo na o déjà changé au comme libre spirituellement et votre corps sera aussi libre tikana lo bapo na o lelo bien aimé dans le Seigneur est-ce que nous so bakanga yo njamba fungola yo changement o ezanga ina vie njamba ko sa changement oh ce qui bakanga ko ba envoûter pour changement ko tate lelo kanga ndeko zola na maloba oh changement ko talanda ko na yo e ko na vie na yo e ko na bana na yo e landa yo partout na kombo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nanga boyo changer nanga boyo changer nanga boyo changer ya il faut boya faut nous changement côté kala ndingo fandité na ndako na yo obitala bato no ba changer te la vie na bango ba malheureux parce que mukolo yeso ko yebanité ce qui lui écoutier sans changement bien les rozala wapi rozala wapi et puis peut-être ndingo yo zobake on dit ma Yesu otambola na Yesu ok l'église mais Yesu a Yesu koyo malgré na kombo a Yesu mais changement ezate ozala wapi bien les Seigneur zamba zoluka ba changement na vie na biso pas changement. Jérémie 43 18 et lobby, Ésaïe 43 18 et lobby, ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Si point d'arrivée, il y a makambo kala il faut tika. Tala 2022 tozokota. Okota ngona makambo kala. Na titi dakala. Ebele karaté awa na décembre awa bakosala ba évaluation ba vie na bango de janvier ti décembre bataboli ndenge nini na ba compagnie na ba société na banini yo tala siko banda o bandi janvier ti lelo etambolo za ndenge na nja est-ce que 2022 okota na changement te okota kana lolenge wana okota kana titi wana bien dans le Seigneur le changement. Dieu cherche quelqu'un ou alingi ko changer la vie na ye. Mutua ko changer la vie na yo ko makasa ko changer njamba ko accompagner ye et na o sire yo tangu kanika ko changer vie na yo bien le Seigneur njamba ko changer même la télé na yo a changer même leli na yo a changer même mabota na yo a changer misala na yo kande na bo landanga njamba da ko changer misala na yo na kombo na Yesu kande ngo landanga njamba ko changer la télé no na kombo na Yesu changement. Bible dit a passé la kabanjela Zamba passé le banjela fika. Comment moi na Nzambe ya solo, comment mosali ya Nzambe ya solo, comment yo serviteur de Dieu, ozoboa ke la moninga mbaso. Yo serviteur yo za lango beloti kabaninga. Comment yo mwana na Nzambe on bata mikili balinga ko sambela te. Pour comme mon église comme le ko avantier. Aucune église comme moni mukili. Ozongi na mukili mon église, outi ko sambela. Na simoko kubina bandombolo na mwana mwasa zobina danse habité mabine nutaka na losla donc a beta loketo na ndenge moko boye ate na pasteur kuto apengwe bien aimé tango eza distraction te tango photo messenger la to bongwa na solo pour diable akomi ko animer bato na système ya monde système ya monde de côté belé mais biso photo za la prudent changement na biso même la biso vraiment pas bien que vous allez le quoi bateau baloko ya changer kate atikala ka bongo oui ce ko changer kate ko changer te mais na makamba bonne chose parce que Nzambe le ko la changer kate parce que Nzambe malin toi aussi ce que changer kate ba yebelo na sens bien mais na sens mabe yo changer kate utikali uzanani le bio ko zala wapi faut changer votre attitude, votre comportement devant Batou, devant l'église, devant quartier, devant partout au Kende. Changement monana et Nzambalo la quoi accompagner pour le changement. Il y a passé, il y a maladie, il y a mignoko et kokangaba. Tout le lobby, tout le caliboso, le royaume des cieux, la justice de Dieu, tout viendra par-dessus. Le royaume des cieux, c'est Christ lui-même. Le royaume des cieux, c'est un trésor caché. Om takuta na ngwazanango. Si vous en avez Christ, Christ, c'est la richesse. Première richesse, c'est ça. Bien aimé les Seigneurs, on a mis tout kalelo, on a mapango lelo, même ko loko formé mangote. Mais yo zo kaka changement lelo changer mutuka, le be changer le pango, le be changer ndako, le be bongisa ndako. Mais moli mono ko changer mu koloni. Eta mono changer mu koloni. Makabuno ko changer mu koloni. Est-ce que mukolo ko kufa ya? Est-ce que ba ko kunda yo na mutuka na yo? Ba kundo na lupango na yo. Yo kan simu kolo Yesu ko ya akotuna bi papa, osomaki mapango boni na kati ya mukilio. Mukolo Yesu ko ya kotuno papa ba niveau ni ya combien ya ndako tongaki. Akotuno mama
otikaka ba pièce combien bilamba na mal là auto na valise jamais a continuer compte na olenge na yo bien aimé il y a changement na yo il y a bizaleli il y a ba acte il y a travail devant le Seigneur devant baninga et c'est alors tu seras béni toi et ta famille bien aimé Lucas changement na kolo Yesu Masia pe kolo Yesu à côté kaote yo chazana pour nous accompagner pour appuyer bato baluki d'abord changement spirituel il y a vie na bango ba bongwani ya solo bato ba bongwani ya solo batambola kana Nzambe et tant batambola kana Nzambe Nzambe tika bango te ya ngoni David abaki na psaume 34 alors bien je étais jeune j'ai veillé je n'ai jamais trouvé un juste abandonné. Un juste abandonné c'est quelqu'un qui a changé sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de servir Dieu. C'est ça, Moutouana a changé. Le nom de la RDC, changement mentalité, changement mentalité. Alors, la RDC va changement mentalité. Est-ce que vous avez changement mentalité? Même au moment où changement mentalité, parce que changement mentalité, rien n'avance. Biso ne soka kandenge moko. Na o alobinga la musala nzambe na kende kuna. Tango monika mo alarbo. Et si les changements datés. Alors, ndeni RDC kubunga yaya. Ndeni njamba kotia loboko na mboka na biso. Non, il faut na bakonji. Na biso batoase. Molimo na biso est la interpeller. Conscience na biso est tellement on a comme un changement solo spirituellement, physiquement et c'est alors tokomona bola mona nzambe. Oui, bien aimé, na komi ko kende ko chité na suka yambona sambe la pona tina na yo na ba problème ozanango na ngina moke ko pesa vraiment adresse na biso boko ko zo biso na numéro na biso ya téléphone numéro na téléphone et puis okoki ko zo biso na chaîne oyo liboso na réalisateur ce qui obengi pe numéro ya chaîne okozwa biso et puis obengi biso na ba numéro na biso moko okozwa biso vraiment bien aimé le Seigneur nazali kopé sa adresse de l'église ce qui olingi ko mona biso tozali na église éternelle ma bannière ministère de la rédemption wana ezwami wapi ezwani na avenue Kitaba numéro 13 quartier Badia Dingi commune ya Selembao ndeko nanga bisko zwami si tu as un problème okoki ko benga biso tokosunga yo na prière pe loboko na Nzambe e komona na pe kombo na Yesu e kokumisama nazana posala sambela pona yo naningi osimba ka bisko zomona pasi parce que Nzambe azana posa ba changement alingi kotika biso boete Nzambe azana posa to prospérer Nzambe azana posa to zana bonheur Nzambe azana posa to zana na paix. Oh Jérémie 29 France albi je connais les projets que j'ai fait pour vous. Ce n'est pas les projets de malheur, les projets de bonheur et les projets de paix. Voilà, on a une sambe la ponatina na yo. Bisiko zoami simba bisika ozo monapasi. Bisiko za kobela simba yango et je vais prier pour toi. Maintenant le Seigneur va éclater son miracle dans ta vie. Prions le Seigneur. Na kombo na Yesu. Je déclare maintenant que le miracle s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Batunyo soba on dit mana kombo na yo, bako benga na milu mabe, bako bikisa malade. Na bikisi mutunyo sa zobela, ba douleur a mikuwa, ba douleur a misuni, ba douleur a misisa, abika sikol, na kombo na Yesu, na kangoli mutu bakangaki, na kindoki ya famille, akangolama, na bakutimi ya famille, akangolama, na kindoki ya quartier, akangolama, na kindoki bien-aimé, Yabaninga, Akangolama, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Tika Loboko Nanjambe, et Sembo Malibosonayo, Yomuto Marchakate, Zamba Peso Makoki a marché, Yomuto Simbakate, Zamba Peso Makoki a Simba, 2022, Nazo Sakola pour nos progrès, Nazo Sakola réussite, Nazo Sakola avancement, Okokufate, Okufelate, Sobakangako Tababonane, Na Fungolio, Na Kombo na Yesu, Tika grâce peut faveur ensemble. Et régner les colonnes. Merci. Nzambe apambola yo. Tokomi na suka. Na pesi merci. Na réalisateur. Et na pesi merci. Na caméraman. Na pesi merci na batunyo so oyo. Basala ki musala oyo. Potoleka. Tozo occasion. Ya koleka liboso na bana na Nzambe. Kokota na banda kuna bango. Na ba chaîne TV. Pe ya ba radio. Tika Nzambe na bomoy. Alekana ko pambola bino pe azaliko na bino toutefois botia kamato ina kati na chaîne oyo eli pambola na Nzambe ezana ngambu na bino Nzambe akumisama. Merci. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.